Tango Félix aye akoti azwi bokonzi alobaki likambo ya gratuité batu bandimaki te mais posa na ye ezalaki apesa pe babola eliki ya bana na bango bakokoma baministre lelo eza réussite totale. Félix azwi bokonzi batu na soloka batiki mboka na se banda bokonzi ya 18 ans batonga ta maternelle te mais tango Félix aye alobi gratuité ba école wana oyo kaka ya 1965 68 o Mobutu atika yango ndazongisi bana abandi lisusu kotonga. Mais papa Bob mbote mingi na bino balandi ya lisolo ya Congo TV chaîne ya boss na biso Bobi Batantu o boyebi bo mesani pe kolanda de temps en temps fidèle internaute nde beaucoup ko comprendre lelo on est venu pour un sujet politique. Oui, pour tout ce qu'on peut faire, on est lié à la politique au fait. Ceux qui biso toza awa mais ba famille baza kuna il faut toyeba toujours comment est-ce que évolution politique ezali bongo ko kende. Alors si je suis d'accord avec la régie à Panzanga déjà pour bomona que nazanga monte na plateau à lelo. Voilà, comme vous avez découvert, je suis avec Papa Bobi Batantu, boss ya mboka, hein, boss ya chaîne Lisolo ya Congo, chaîne na bino bolinga mingi, chaîne na bino bozo s'abonner tout le temps. Mbote mingi Papa Bobi. Mbote maman. Boni santé ezomonana. Ah, santé netika kana poto, toza santé malamu. Santé netika na poto et tout, mais boni kasi basangwa mboka. Lelo na ye beaucoup plus poto mais qu'un peu kosola. En quelques lignes seulement, hein, d'une manière vraiment vite. Tout le bel un peu social. Parce que bandeko ba komelenga, bandeko ba landidote fa ba komelenga. Maintenant, vous avez parlé de la politique, vous avez parlé des FCC et tout, mais vous pensez pas au social. Or, il y a un des bases, il y a makambunyo surtout. J'aimerais d'abord aller sur le plan éducationnel. Qu'est-ce que vous pensez au fait na social ya mboka na biso? Na makambu etali éducation tango Félix aye akoti azwi bokonzi alobaki likambo ya gratuité batu bandimaki te mais posa na ye ezalaki apesa pe babola eliki ya bana na bango bakokoma baministre lelo eza réussite totale. Bato nyonso baza sima na ye na molongo. Est-ce que c'est confirmer que c'est réussi parce que belé bazo se plaindre que bana babande classe bien après comment ba mbongo moko quelqu'un que soit et ba enseignant bazo lela ba misu ba grevaki d'ailleurs. Mais bato na soloka tango Félix azwi bokonzi bato na soloka batiki mboka na se banda bokonzi ya 18 ans batonga ta maternelle te mais tango Félix aye alobi gratuité ba école wana oyo kaka ya 1965 68 o Mobutu atika yango ndazongisi bana abandi lisusu kotonga. Mais papa Bobi, tu nous diras pas quand même parce que le tout c'est pas la gratuité. Au tiers gratuité oui, mais au fouti biso nini kasi biso ba enseignant biso atozo pesa maele na bana. Faut to lia te. Ah, wana eza motuna malamu. Omoni pona ba futa enseignant. Tant babi gratuité la kisi l'état nde azui balakisi en charge. Sikoyo ba enseignant wana ebele bazalaki mécanisé te, bazala numéro matricule te. Sikoyo mosale komi nini? Il faut bakoma bakomona bango na likasa bakomi bakyo kotika ngo na fonction publique bapesi bango o tobengaka ba numéro matricule wana babandi kozwa mbongo na bango na gratuité et enseignement. Disons côté sur le plan éducationnel, vous allez dire que le président Nabiso Félix Molongi Longi yango badiabulu bakomi na sima na ete o balingaki bana bango batangaka ya babola babonga te lelo bapesi raison. Bongo kasi totika rara sur le plan social et bongo so moi na liete. Ok, classe en moi maile nini po netika nzala pe nzala ezokoba te nzala tolo bakape bosolo nzala ma problème eleke belo bazo régler son mouton kuna bat ba olia son mouton te et tout nzala komi makasi na Congo pona nini ezali eloko eza koboma mboka mariage wana ya FCC na cash mais ngana koyebisa pe boye totala pe kaka mariage wana te batu baza na sima Félix baza kopesa ye pe ba conseil ya mabe bakomi bafana kwiti balobaka bosolo tango mboka eza na nzala
Mais eloko nini eza kozanga na bato disons wana bazo faire parvenir mokonzi ya mboka information te bango bakomi bato ba beefsteak okenzala ezali na Congo alors yo oza na lola okoyeba sango moto alifelo ya solo problème ya Félix eza nini Félix aza na idée mboka emata mboka se développer tolandaki ye na Nations Unies na discours ya salaki alobaki bosolo problème à Congo ezali soko biso ba congolais tolingani nzale kosila na Congo na kopesa exemple Bukangalonzo ezaki ya ba congolais te ezaki ya ba sud africain Bukangalonzo batie Bukangalonzo problème masango esilaka problème potopoto esilaka mais ekomi Bukangalonzo azwa 20%, gouvernement zwa 80%, ça les mawapi. Mokole loka kangi bisaka na zongi Afrique du Sud. Comment ça Bukangalonzo azwa 20%, ngam na zone réobino bo pesa 20%. Mais ezalaki bato na soloka ya FC7. Kuna babanda ko sala mutelo côté ofingi moto ba pesi mbongo. Espérons que na cash mambwane ozala régler alors. Lelo mokonzi mboka naza vraiment kota letando. Nala koyebisa biso ba congolais boy batu o bazali pembe na mokonzi ya mboka mboka et se développaka na bilei soko bilei ezate eloko ekokoma wana ekozala soulèvement soulèvement eza na avantage ya président na biso te soulèvement ekozala na avantage ya banguna bato ya FCC mais pour na congolais alia esengeli nini esengeli mokonzi ya mboka aye na mboka neti États-Unis asombi ba traité o esalaka bilanga asombi ba moulin asombi ba machine o esalaka ba saki place sur place ekiti Congo omoni bilanga na 2 mois nzale sili tokokoma na eloko oyo mokonzi ya mboka asalaka Kabila le père babenga yango cantine populaire oyo masango kitaka biloko nyuso banda osala sur place prise en charge pona bilanga et tout ya je me rappelle nde eloko Félix fasala pona ba congolais bazwa souffle pona ba congolais bazwa souffle eloko président na biso Félix fasala iza kozonga na bilanga ndeka na mwa likamba bakisa na sana likamba ko bakisa koloba boye tango banguna bazwi 200 millions ba miso baza ba 200 milliards mais bambongo wana baza kozwa soko bochango somba tracteur awa na États-Unis ekende kosala bilanga na Congo bana mboka basepeli te mais botiki yango pa mutu moko ayibi yango na bopete botiki pe na bopete akena ye te mboka etambolaka bongo te alobaki état de droit ba respecter état de droit wana état de droit lobi nini elakisi justice esala justice justice acha pression na batu wana babimisa mbongo wana eservir na population wana eza kosouffrir na nzala na bongo nde tokolonga. Et puis, je me demande, cette question me revient toujours, Batou. Oh, yomo benga Batou na soloka. Comment ils font pour faire des dépenses il y a 25 ans, en 6 mois, peine à ma boumou, na bino morobozo, ta peuple, que, au fait, Batou FCC et tout, bakansa nini. Tant basala ba mamboana, ba manigance, tout ça là, kozo ba mbongo, ba montant moko vraiment inestimable. Bozo sa ba maramna bino moko na kati. Tikata ndeko bobia benga bino batu na soloka bongo te bango bakomisaki mboka ndaku na bango te vraiment akena jekami na jwimbongo akena na ofida jwimbongo oka ofida salaki recette à 100 millions asalaki recette à mais mbongo wana ke wa mais ils font quoi avec cet argent parce que jusqu'à preuve du contraire kokoya na bango ezala chute na bango ezala kamabe mais le bien malaki te azwi 200 millions atongi ndaku ya 190 millions atikali kaka soko na oyo atikali nango wana apesi ba makangu mbongo esili. C'est ça. Voilà, comme na biso na suka mais avant de clôturer no lingana poser question moko na yebi keza question moko o ils ont tout le temps na poser ngo déjà je crois bien mais non lingana va soko garder ka position wana ya pour ou contre la dissolution du parlement. Mais yango nde kisiti
yango nde kisi ya Congo te yango nde eza vaccin soko baniati moto na soloka eloko wana mboka efungwami. Dissolution du Parlement. Yangonde qui si cela n'engage que Ndeko Bobi Batantu. Bon, au fidèle internaute, merci d'être là nombreux. Toba Kito le Belaka social uniquement. Moi, vite fait kaka pour Nabandeko Oba Komelengai concernant ma boîte sociale. Merci beaucoup d'avoir été là derrière. Quant à nous, to Pesibinombo te mingi et si Kabozali pe bye bye, continuez de s'abonner.